akoki kolata nzoto oyo alingi nazala victime ya mari de nuit parfois nalali nazomona mwana mwasi azoya kosacouple na nga nafongoli elongi nayebaka butu moko nalali mwana mwasi moko aye azosangisa nzoto na nga e azofulela nga milingana elongi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ebande kopesa nga kanda so nalamuki na kosambela na kanda nalobi nzambe na nga est-ce que esprit yo eleki yo na makasi donc azozwa baforme nyonso mokolo mosu nalali namoni ye aye na forme moko nzoto na ye mobimba ya moto abimisa bamakwanza donc azobomba identité na ye bien me bakoki kobaliso mbwa bazwi mbwa moko na venir bakomisi mobali no ya butu e na moma na soki bakomisi mbwa mobali no ya butu tika na biso koniokwama okoniokwama bamaladi nyonso o mbwa belaka yo banda obela yango donc komona mutu nzoto ezobeba mutu infection esilaka te bakisi nini te bapesa na bien aimé nos mariages d'aujourd'hui sont beaucoup combattus tozomona mutu akoti na libala asali kaka inane libala ekufi azongi na mwana akoti na libala 3 mois ya pamba libala ekufi mutu akoti na libala bien aimé je ne sais pas si vous constatez ba jeune marié bazokufa mingi nakosa yo te jeune garçon soko bali mwasi oyo azana femme de nuit et koza homme de prière te to mwasi na yo aza mutu asambelaka te baoboma yo esprit wana ekoboma yo kokufa pourquoi parce que ye si babala ye na butu yo koki kovanda na ye te okomona mutu akoti na libala mwana mobala bato akomi kobelabela mwana mwasi ya bato azalaki normal lokola ku autorisation lokola nzambe aboyaki yango akoki kolia yo te. Bien aimé, tika na ebisa yo na monde ya esprit dans le monde des esprits mawa ezalaka te okomona mama komisi bana na ye moko amemi na libumu bana basi na ye ya butu ndozomona bana basi bana mibali bazosala makambo ezosimba te esimba ndenge nini po seko elobi esimba okozwa mwasi otya na ndako or mama kolinga te ovanda na mwasi po ye moko aza mwasi na yo. Mbote bandeko balandi instant devant le trône. Et monsieur Zalaka toujours présenté dans votre humble servante de Dieu, la sœur Priska Mbuzi. Bishika Ezwami Bino, Nzambalola A, Pambola, Biso. Nzamba Zamala Mumingi, Azabolingo, Azo continue ko battre la biso, ko bomba biso na se ya ombre ya bonzambe na ye. Soki yesute ndesi tokufa kala. Soki yote masi andengai, esina beba kala o. Soki yote masi andengai esina kufa kala soki yote batia na liste aliwa balengela nga pona kufa kasi ngolu ya nzambe eleki makasi vraiment héritier du malheur par les sangs aveugle nga ko innocente kasi mokonzi monena ndimi kokufela nga soki yote masi andengai esina kome bembe o Yesu soki yote masi andengai amen. Bien-aimé Yesu aza malamu mingi tokumisaka ye tango nyonso parce que yango ndeza evandelo na ye il sied au milieu de la louange et de l'adoration. Pourquoi pas soka pesi biso souffle de vie? Pourquoi pas apesi biso makasi makolo ezo sala maboko ezo ningana munoko ezo loba toyembele te pona nini ebele bazaka na courage okendo yembela nzambe na ba boîte de nuit bazobina na ba bar mais ngai na yo esika ne bongi pona biso te esika we bongeli biso eza se na kati ya mitema na biso esiko ya vanda nde sika tosanganaka pona kokumisa kombo na Yesu. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur Dieu nous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer sur le même thème. Auto partagea kanabino mokolo et utikoleka sur ce thème de mari de nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, monde entier, la majorité à bato bazomi tungi sama na esprit wana. Vous savez, diable alingaka bato bazala soudete. Arme au diable a utilisaka pour que a déstabiliser ba vie à bato. Eza division, eza peur. Soki bato baza ini ayebi ke bako réussir. Soki bato baza soudé ayebi ke bako longa. Même soko tangi makomi na Nzambe, na livre ya Genèse.
oko comprendre comment basangana ki batonga tour de Babel bayokani balobi to tonga mir moko etuta mapata poto mona kanzambe lokola bazalaki soudé bien mais soko tangi makomi na nzambe bien Bibili ezo préciser bien zoloba eloko moko Yesu na lola lobi soki na tiki bato eloko moko te ko empêcher bango basala o motema na bango ezotinda bango c'est-à-dire nzamba ibeke soka tiki bango lokola baza uni certainement balinga batonga mir wana fallait nzambe akotisa confusion. Le Seigneur akotisa confusion de langue. Oya komi koloba chiluba, o kikongo, o kimongo, moye bayoka na susu ezate. Parce que soka tindi moninga zolanga brick na kimongo, o azoloba chiluba bayoka na ndenge nini. Fallait confusion kota pour que mirwane tonga malisusu tende bongo ba panzanaki. Le diable sait que soki bato baza soudé ini, bakenda kaliboso pe bosala makambo minene. Yango diable alingaka bato bazala soudete. Bien aimé, nos mariages d'aujourd'hui sont beaucoup combattus. Tozomona muto akoti na libala salikaka inane libala ekufi azongi na mwana. Akoti na libala 3 mois ya pamba libala ekufi. Muto akoti na libala bien aimé, je ne sais pas si vous constatez. Ba jeune marié bazokufa mingi. Na kosa yo te jeune garçon soko bali mwasi oyo. Azana femme de nuit. Et koza homme de prière te. To mwasi na yaza muto asambela kate ba obomayo. Esprit wane ko bomayo ko kufa. Pourquoi? Parce que yesi babala ye na butu. Yo koki ko vanda na yete. Okomona muto akoti na libala, mwana mobala batakomi ko bela bela. Mwana mwasi abato azalaki normal lokola kuti mobali azana femme de nuit. Mwasi wana ya butu akomi ko bundisa. Mwasi ya moi. Okolala na mwa zo sentir nde bato bazo bendo bilamba. Bato bazo menacer yo. Okomi ko bela ba maladi moko ezo bana mutu na makolo te. Esprit ane lingo tikela ye mobali na ye. Soki otelemite la vie de prière okokufa. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Oui, à mon nom vous chasserez les démons. L'esprit de Marie de nuit c'est un démon. Démon ayaka na ba forme nyonso. Akoki kolata nzoto o ya lingi. Nazala victime ya Marie de nuit. Parfois na lali nazomona mwana mwasi azo ko s'accouple nanga. Na fongole longi na baka butu moko na lali mwana mwasi moko ayi azo sangisa nzoto nanga et azo fulela nga milingana elongi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et bande ko pesa nga kanda so na lamuki na ko sambela na kanda na lobi nzambe nanga. Est-ce que esprit yo elekio na makasi? Donc azo ba forme nyonso. Mokolo musu na lali na moni ye aye. Aye na forme moko nzoto na ye mobimba ya muto abimisa ba makwanza. Donc azo bomba identité na ye. Bien mais bakoki ko bali sombwa. Bazimbwa moko na venir bakomisi mobali no ya butu. Et na moment na soki bakomisi mbwa mobali no ya butu, sika na bisoko nyo kwama. Okonyo kwama. Ba maladi nyonso ombwa bela kayo banda obela yango. Donc komona mutu nzoto ezo beba. Mutu be infection esila kate. Bakisi nini te bapesa. Na mobali akomi ko bayo ma infection moderne yo tambola ki mabavo kutana na o mwasi te. Esprit wane lingaka bato bazala soudete. Pour vous, oh bozat boti ko balana, to bato bo balana bozana kimiate. Et loko semo kwa koki kolongi sabino bozala uni c'est la vie de prière. Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 21 le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous le recevez. Bien aimé moto a matina lo sambo a simbi nyonso. Même mosali na nzambe moko azoyemba. O ya simbi lo sambo a simbi lola. Même diable abanga ka moto asambela ka mingi. Tala soko zo sambela mingi accompagner na vie à sanctification sili comme intouchable. Na lobite ke bakobundiso te bakobundiso me bolongo te. Mutu asambela ka mingi pas zo tambusa bine na sanctification. Akomaka intouchable. Je sais de quoi je parle. Bien aimé, l'esprit de Marie de nuit, c'est un esprit impur. C'est un esprit impur. Eza molimo moko elatisaka moto masque de vieillesse. Okomo no salaka mombongo ya avansaka te. Donc eza non seulement molimo e combataka mutu vanda na libala te, mais azala stable te na ba domaine nyonso. Donc yo koki kopesa position à vite. Nyonso yo kosala esimba te. Atoke sika mo babengi so mutu wana ebike naza na nzela ya mutu mona kanali ya mutu bo. Ekosimba te. Esprit on est ko troubler, ko détruire yo, et ko redoubler yo. En d'autres termes, c'est un esprit de redoublement.
e banda kolata forme na yo pe kenda ko bebisela ko makambo. Bien aimé bato ebele baza ba victime ya esprit wana. Yoka ba signe ya moto aza na mari de nuit. Na kena no pa ya bana mibali. Mwana mobali nyonso aza na mari de nuit. Akoki kolala na butu parce que mutu mususu pa aza na mari de nuit. Banda azala na ye kino azala na ye muke pa koli ayebi te kazala na mari de nuit. Okozala na ye pe na nzoto moyebi te. Oui, baze ebele. Okoki kozala na esprit na moyebi te. Mais tango komata na prière, chaleur o banda obimisa na nzoto na yo, nde kosala ko comprendre que nazalaka na mari de nuit. Je sais de quoi je parle. Pona yo mwana mwasi ozo yo kanga. Omoni okoki kozala na mari de nuit. Moyebi te kozala na mari de nuit. Tango kotelema na prière, obanda ko sentir ango sikoyo sentir kozala na mari de nuit. Parce que bande ko komelanga na ba moment mona lali na mbetu. Soki na katikata butu na ngina baluka na sentir na baluki mutu moko pa baluki. C'est un esprit mauvais, je te dis. Et bomaka, des personnes bakoki kolala na mbeto esika moko te mwasi na mobali. Akoluka boma moko atikala. Bien mettant ko mata na vie de prière. Pona yo mwana mwasi ozolandanga. Développer vie de prière. Tant que vous comprenez que makambo so simbate, à force ya ko développer vie de prière, obanda siko ko sentir yango que na bimakana mutu moko na mona raté. O sentir ko lalo la muki o sentir mais c'est comme si n'onto bimana mutu moko. Oui. Wana déjà ça va sino ezotalisa yo zinda ekokende. Eza même makasi so ko za l'esprit na me yo moko miyebite ko za nango. Ezala kutu malamu yeba ke esprit one yaka ko s'attaquer nanga. Yaka ko sakanelanga. Pour que personne force ya ko bunda na ye, nzamba révélo identité na ye olonga ye. Aussi longtemps na no mone longi na ye te bien moko nyo kwama. Bana basi ebele leo ba vie na bango eza détruit. Okomona mwana mwasi kino lelo 40 ans chez les parents. Hollandais libyen papa komisa mwana na ye mwasi ya butu. Mama komisa bana na ye mibali basi na bango. Na yebi famille moko. O bana mibali babundi ba se débrouiller na lolenge nyonso nzele monanité. Makambo ezo simba te pona nini mama bala bana na ye. Non, eza na ndeko moko banda mama na biso bokola biso na pasi na mbonga makala. Soki mutu moko alobi mama na ngandoki na kosala mabe, oui. Mama na yo kokipe kozala ndoki. Abokolo na mbongo pasi ya makala souffrir pona yo. Akokaki kolia yo te parce que ye mutaboti yo me ye te mutakela yo. Mutu akela yo ezanzambe. Pour que ye alia autorisation. Lokola nzamba boya ki yango akoki kolia yo te. Bien aimé, tika na ibisa na monde ya esprit. Dans le monde des esprits mawa izalaka te. Okomona mama komisi bana na ye moko amemi na libumu bana basi na ye ya butu. Ndozomona bana basi bana mibali bazosala makambo zo simba te simba ndenge nini. Oseko elobi simba kozwa mwasi otia na ndako. Or mama kolinga te ovanda na mwasi po ye moko aza mwasi na yo. Ozwa mwasi oyo présenté pa mama te mwasi ona lingi etaza mokuse. Oya na wa mulai oyo taza mukolo na yo. Oya mama zo compliqué vino na ba forme nyonso. Mwana mwasi ozwi mobali papa ongana lingaka bakimbangiste te. Ozwi ya religion mususu o te na lingi oyo te na so mona zescro asona musama longa to konyo kwama. Bien aimé dans le Seigneur cherche l'Éternel. Molimo mari de nuit le loba to ebele ba fina bango ekoma détruit c'est à cause de cet esprit. Eza esprit moko salité. Nazoloba bien eza esprit moko salité. Oyo koki kolati so poso moko kozoba soin atoke na Afrique du Sud. Batindio na Inde ekosimba te. Mon esprit aussi moko koki kokangole esprit wana c'est l'esprit de Dieu. Parce que Dieu est le Père de tous les esprits. Et la plupart des bateaux babundisa makan esprit à mari de nuit, ce sont les personnes au bazakana grande destinée. Moto a une grande destinée, batin de laquelle esprit wana parce que esprit wana est bloqué kana ba forme nyonso. Mais ce qu'on constate ka koza esprit wana, sache qu'on a une grande destinée. Oza appelé à ko libérer milimo ebele. Oza appelé à ko lier saminoko ebele, obenga mapoto sunga batu ebele. Yango batin de la kamutu esprit wana pour que moto zo moya ko s'en sortir te pour ta bongate. Mission e diable ezalaka ete tozala désorienté. Na nzela onzamba bongisa pona biso.
Satan a linga moto a sekate. Ce que mon sepeli en ali faire banzo lukelo stratégie. Osana grande destinée. Avenir on a eu un meilleur. Lukan Zambe. Kolobate que non a lembi. Kolobate que non a lukin Zambe la bandenge nyoso. Oui. Nzamba zo permettre esprit on a et résister. En plus, je te dirais, c'est un esprit résistant. Esprit on a kendaka facilement te. Na yebi ndeko moko to salela ba prière na intercession pendant 30 jours. Esprit on a lobi na kei. Ami pesa na vie de prière. Yé pas comme ko salela nzambe. Mais esprit on a bandeko ko mekaka iso ka akiti na prière. Et mokolo moko a prié 3 jours abina olala te na bando olala kana kiti. Jeanne prière à la kiti à plastique. Le 3e jour, à Silisa Sokoli, à Zumutuka, au Kende ville, Nenge Batomate na Mutuka, bise tondi, à Zolo ba bientôt, vendaki 4 personnes à Banol. Moko vendaki pembe na izalaki mwana mwasi. Na moment où ba vandi, quand on bise démarré pour ça, mukata bo mwana mwasi za pembe na zali sute. Mutuka telemite à kitite à Limoy. Donc esprit on est comprendre qu'a commis fort spirituellement. Et yesu ko attaquer physiquement et qui était nde ekenda femme to mari de nuit akoki ko luka yo amoni komi fort spirituellement aoya ko attaquer physiquement c'est un esprit résistant akoki ko bimelo pe bo ayeli yo akoki ko tambola pe na nzela envoûter olingi bolingani na moi eza esprit o batindaka pour que et désorienter mutu na chemin ya destiné na ye Nanzela on zamba bongi selaye. Beneme ko sakana n'esprit wanate. Na bandeli koloba ko sakana n'esprit wanate. Ko sale lango ba prière ya ba ventiro yo zo salate. Peut-être zo mona kenon na zo sambela nanga ko kende non. Eza esprit a pétété. Elle qui est souté, mais za moli mo pétété. Parce que le père de tous les esprits c'est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Ezana bitumba o ezalaka makasi koleka bitumba makila tezate. Nanzela makila surtout ceux qui maman o abota ya commission moi sine abutu. Bien monsieur tu n'as pas dit au kufa au bota me kufa moni pe bola mute. O sambeli ngulu moni pe bola mute. Eza se na voix moko esengeli na yo kanga. Voix moko ko sala yo olonga. Mutu azana makila na yo mutu a commission moi si abutu. Soke zana ngono ko ya veni. Yaya moko ya veni. On peut vaincre ici facilement. Mais ce que ça maman to papa na yo noko na yo. Maman leki na yo. Oazo zoyo facilement na nzela makila. Moyen so moko ko longa ye. Eza ko kende physiquement ko sale ba bien fait. Amen. Luka ko sala ke ba bien fait. Donc le Seigneur te révèle que muto zo nyo ko lobo eza maman na ko yina yete. Parce que ce que yini ye a longi yo su ko le quand même des ala ki liboso. Créer ba bonnes œuvres. Obi maman nanga linga liputa ozwi malobo déclarer likola liputa wana opesiye ozo kabele ba mbongo ozo déclarer likola mbongo ozo sale ba bien ozo déclarer likola mbongo spirituellement ozo bundisa ye akoya je sais de quoi je parle bien aimé cherche l'Éternel bato ebele ba vie komi mabe bana mibali bazo nyo kwama ozo mona mutazo tambusa mai mais soko tali na miso molimo ozo mona ye mutu moko avandi bien na bureau azo gérer makambo minene moke na miso abo moto aoteka mai to luka nzambe le diable n'est pas ton ami satan aza moninga note peut-être ndo tindela ke ba mota mike mikozo kanisa za niveau na yo tala vanda na Yesu satan avanda na nzambe c'est un ange de la lumière muto avanda na nzambe pour kolonga ye il faut tambola na sanctification il faut zala na persévérance il faut zala na kondima ozala na vie de prière intense ne blague pas avec le diable. Le diable est puissant, mais notre Dieu est le tout-puissant. Jésus est le tout-puissant. Que le Seigneur Dieu te bénisse. C'était votre humble servante dédiée, la sœur Prisca Mbouzi. Et partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur Basse Média Télévision et découvrez de très bonnes choses dans le Seigneur. La chaîne à laquelle nous parlons concernant notre Dieu Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas dessus. En tout cas, vous allez dessus. Je vous rassure que vous allez dessus. Ici, on parle que de la vérité.
On parle que de la vérité. On parle que de la vérité, rien que la vérité. En vérité, je vous l'ai dit, abonnez-vous massivement, massivement, et vous ne serez pas déçus. En tout cas, beaucoup c'est là parce que yesozo tikala nzambe, yesozo zolokumu, yesozo mata, yesozo tombwama, awa tozo lobelande kombo na Yesu, sans flatterie, sans épices et sans soki pilipili na mungwa, mais tozo lobelande bo solo mekati na Yesu. En tout cas, abonnez-vous et vous ne serez pas déçus avec votre humble servante de Dieu, la sœur Priska Mbouzi. Vous ne serez jamais déçus parce que l'Éternel reste roi. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.